tosinda na biso mpona toza na kati ya île koto eza rivière koto mpe rivière eyaka nango eye ti ezongi nango mais ya oyo ya motuya oyo donc nazozanga ata ndenge ya kolobelela yango to ya kopeselela yango koni. On n'a pas le choix, puisque ici, véritablement, dans les structures, on est obligé à comprendre tout le monde à la place. Depuis les 19 tu fais tété, tu sales depuis aussi. Chance, on a un la salle est pas niveau, deuxième niveau, les Cindy, n'a pas locataire, qui n'a pas donc tu as perdant tout. Tu vas à l'école, en commerce, c'est pour ça. Société, si comme on a maman, tu as mis les sous bato oyo baza kuna eza bana tozofivre na sens nini bwato bato ya mawa lokola bamoni ndenge tozindi bwato ya soki ekotisi biso neti baza na misato eza na journée moko afobelisa 6 000 ndenge naza modoki tout eza karate komaka ya monina oteka soki mwana bato kola alati nyonso torekipera eloko bwato ntango ezalaka oya te major nazwinga nalali awa libanda 3 jours mpona bwato ezoya bangundi suivi ezali. Voilà, très chers amis, fidèles internautes, bienvenue sur nous jusqu'à la télévision. On est là, toujours dans le cadre d'investigation. Quand tu es sur MK, tu auras toujours pour fouiller des informations. MK Mbotewayo. Lelo a to nager. Vraiment. Ah, tu as combien d'Angalema hein? Tu as combien d'Angalema pour la pompage na quartier Molokai balobi. OK, na quartier Molokai. Na quartier Molokai. Oyo eza nzela ya Paris Grèce. Nde babenga ngo bongo. Voilà. Grand car ele kanango apparemment ba grand car on dirait izoleka. Est-ce que ba grand car ekoleka? Grand car linga tota la démonstration ensemble. Tota non démonstration pour. Ba mona. Ke ba wana mai ko bouger. La tota na monsieur ba oleka. Tota non so ba oleka. Mais oleka, ba mai grand car eleka. Oleka? Ah bon? Ah ozina OK MK chato tele maboya pona makoto po totala na biso totala ndinga koleka ndenge nini grand car eleka na kati ya mai oyo bazo nana ah mais il faut to le bisape ba imboka ba ndiko baza awa normalement faut faire ba depuis combien de jours ba ni taw et puis to yeba so mai mati to ekiti ko ba ndiko biso bieza ki ebele makasi et comme l'église à la borne cellule à la borne na biso mo eza quelque part apparemment pe OK tout le monde peut école eza apparemment école bana ba otanga l'école à la cellule à la borne wana tseke bana ba otanga lisute na limité de Robert appelle tour total ndeko bonjour hein aux habitants quartier OK comment on a une bateau au départ comment on a noble mayala voilà marambo est salami depuis quand bon depuis première boule peut-être qui na le 24 décembre OK les première vase ezaki na mai na C et elle a débordé deuxième boule elle a ndeko maki vraiment makasi dikolo makasi OK banda on ezaki vraiment inondé même mosquée dans l'avenue oyo eza vraiment na mai makasi même avenue elandi mai eza vraiment makasi bato baba na ba kei donc so ba kimi vraiment parce que blonde se kendaki o atdoka blonde ezaki moi na 5% sur 100% 5% blonde baretinaki ya bango o je tika ki wana na seki wana nyoso wana ekendaki na mbula bamsu balongwe bamati bakimbola bazongi na camp bakina ba famille o laki pene na bango mais ba nyoso la koto vraiment donc vraiment catastrophique. Voilà. MKNT Souza. Il a posé question par rapport à Moutouko et Zakuna. Et Zalakawana et Balouki, deux bandes kolekana, mai memi en télévision. Té Moutouka o ezaki accident depuis longtemps avant Bamboula ne banda. Avant Bamboula banda. N'est-ce que laki bien. Mais ne pas qui on a qui négligé. Ba baki copier yango ba ba détail nyosa na kati wana ba protection. Voilà. Ndeko nanga yo za bita quartier oyo bien sûr. Bamboula nyosa betaka mamba boy sala marato ezaka bamboula beta ya le 24. Bon ezaka mboula ka ya année passée. Okay. Parce que toyebi mboula oyo betaka ka esaka inoni na kati na quartier oyo eza mboula ya 2008 2007. OK. Avant bon ça m'a boy avant passer la pont dans ces caténaires oyo. Parce que cela vraiment pas moyen. Si ba côté il y a sur des moutons dans le colo kuna et tout na mara vraiment
mabele arabes na partout si on a peni ya Kimbwala donc aussi mai o ya Lukunga nyonso avec mai ya kotuna na mai et pardon depuis 2023 le 24 décembre depuis makambo esalami l'état baimboka na biso gouvernement batina ta bato te baya ko assister bino tomoni ata bato oyo baki koluka bato apote bango na bavon na bango tomoni ata moto moko te mais okena no mwa mbangu sasa ngai question na ngai eza yeba nini nde provoquer o pont wana eyaki ko sauver bino mukie to pont wana mukie esali isusu que makambo se répéter te comme bozo observer za nini mukie esala bon en fait c'est le que c'est pour sa mai oyo to koyoka ki à partir na océan akoka soko se porter mai oyo ba en plus soki des saleté ezongi boye parce que ba déchets oyo ba plastique donc comment na ba poule oyo na ba colis nde esali moyen tout ça na ezonga na ba biso eboucher kuna ba biso ezongi soki boke na pont oyo elandi bongo na mai ezonga comment zonga ole okende boye oui ezali o mati liboso kuna donc biska mo biska poule ezali nde biska ma esukaki ekambo ezobeta mbulu sombulu esili nde ezongi nde ekoma awa donc lelo bosombulu ebeti oke matisi ekomata susu sombulu ebeti de 0 à 4 heures ekomata susu donc ekoma ti na bakanipo nyonso e dégager mai donc so oyi na veni oyo elandi na mai oyo elandi awakoma na ekolo ya sebinier mai eza wana plein mpe badéchet eza wana evandi yango ozomona mai non je pense pas. Merci beaucoup ndeko na ngai nabite bato baotalo de partout na monde eza pla bandeko musu bazalaka awa et bazala libanda mboka basoma mafango na bango rolo bana bango ni temps bango na mamba busi bon vraiment désolé pour na bango basa les sports baluka l'état babandi na osona l'état parce que esika oyo eza esika osomba lupango te parce que biso toza awa eza esika osomba te po biso toza atoyebi ngana na quartier au depuis 97 entrée ya afdel dit à 5 ans donc ça à 26 ans na quartier esika oyo ezalaki esika moko vide ezalaki donc ebandako ezalaki te bapeka bazalaki te donc lui depuis kaka nzela oyo eketi na carrière na nzela oyo ematiti Kimbwala nzela ezalaki yango wana mais kotonga awa nde ezali lokoso ya bacoutumier nde batekeli bato oyo baza bapaya baza même dans province auti Lubumbashi auti Kolisi auti wapi ayebi na ye te aya asombi na ye kaka mais ayebi te ke un jour réalité awa ayebi yango te mais un jour bakambo kosalama boye. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà papa pe tona moi motuna otuna yo mituna 3 mituna par rapport ya ndenge débordement ezosala mai obandaka na quartier oyo nabandaka oyo posa victime ya inondation depuis combien de jours déjà sali presque plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Ouais. Mais est-ce que vous vivez ndenge ni na mai eza kotonda to tite bandako toke pa ya bandeko ba voisin ko boya kotala chaque jour oui lokola tipo lopango ezali awa fati na molokai awa tikali kaka mbwa on est obligé ya koya konourrir azali nesika mbwa na biso alala toza kobanga ba dégâts peut-être bato ya mai ba pêcheur ou bien ba voisin bakoki kobuka ba porte bandako komema biloko ezali na kati bobimisa non ndambo ebimaki mais ndambo toti na ba plafond na likolo. Papa esalaka bino souvent boye non. C'est la première fois. Ça fait combien d'années? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. C'est Tonda, oui. C'est Tonda, mais vous êtes. Tonda, Mbaloye, je crois depuis 1961. Nde Salaki Ndenge Mokoya. On n'a pas le choix, puisque ici, quand on a revendre les sous tout Longwa, on est obligé à revendre ce qui est quitté, tout le monde a la place. À moins que le temps. Akamatera biso décision mususu ouais siko boyebi pe mukole kosila te la saison de pluie saison de pluie nyonso yotie kozala bino kokovanda bandako non il faut saison sèche ko tozozila moi mikolo peut-être dans 2 semaines début février peut-être que on sera obligé à kotonga pour que mais boyebi ba mars mbule ezalaka suma kasi papa oui mbule ezalaka makasi mais ti juin wana oui toyebi ya kuna ezalaka pesé par rapport ya kezolega tala mutuka ok merci te papa kwa loba liloba moko mpona l'état tala ndenge mutuka ezoya na mutuka ekati ok donc tala niveau grand car ezaleli bon oh kiache evanda te oh kiache evanda te ana wafoka ba grand car tala ndenge dégager mal yo matabo attention vraiment oh là 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 oh là 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 oh là 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 là
nzamba za munene nzamba za munene na ndenge nazomona baévénement ya boye ezali tolobake no gouvernement to nini te ezali nature nzambe. Bon, perte en vie humaine esalamaki mpe awa? Non. Bato nyonso bazalaki mpe éveillé bazongwaki à temps. balongwaki mwa temps? Ok, mais nini boko kosenga ntango yo papa yo ozotala quartier na osala 15 ans solution ekozala nini mpona makambo oyeba kobese esalama lisusu te? Est-ce qu'il y a des solutions à faire? Solution namoni solution te, il faut l'état, mais l'état pour dégager population oyo toza na yango awa apesa biso place to afuta mwa ndambo. En tout cas, ils allaient moins passer. C'est pas facile. Je ne sais pas. C'est l'autre. Ceux qui basali yango ndeko sepe. Ceux qui basali to moni to kundi. Et le Congo na ko so. Mais ezali aye lelo apesi yo moyen olongwa okolongwa. Ouais. Okolongwa penza papa. Na kolongwa. Oza sûr? Je suis sûr. Ba biba ba tembe ba linga ba longola bango ba linga te. Non, maman. On n'a pas. Ceux qui bapesent biso espoir. Soko bayo kino na sima etoni titi na kuna na suka o eza ekola moye bana batanga susu ezate toko baluka na sima monde mai etoni makasi moye kota kuna ezate okende kotala na tunelo moko yende kona ngai bato bazo utaboye ko bafanda ka boye to bato bazo utafuna bazo leka na mamweni bazo futa 500 ba futi na pirogue bakatisi bango na ngambo kuna moi siko katisa makolo ezate mai eza prof eza mulai moi quand c'est commis pas il fallait futa 500 aller 500 na retour kuna pe banda ko etondi kuna pe ba soki to baloki na yo na sima ko mona mai etondi ba o baza déjà pemé na mai koteli bango moi ba sala misala ezate lokola na carré cresse entreprise lokola entreprise eza munene carré cresse moi bato bakena misala faut pas je pas dépasser bambongo mpona bakeni ndeko na biso accompagner biso totano na simo bokolo bawana voilà soki mayango etoni na 2020 fallait mai pe contacti na kati na quartier moloka yo mai contacti koto. Ah bon? On a 2020. Na 2020 et l'autre aussi l'état il fallait alongo la bato baza paiement. Est-ce que ça place à risque makasi penza. Pour musu bola la ka bobo surtout kama écouter bien. Ah, écoute pe mai. Écoute ya hôtel la maman. Hôtel ande mai ça. Oh là là. Oh là. Ko carrière pesa kina si ya mabele wa ba zelo. Tozi na boato etambusa biso boy. C'est ça. Tout 3000 francs tina suka. Ah OK. Bando ko zaya ime po moni ndeko lokola ndeko wana moya bimezate. Yo wana omoni azaka na kati. Omoni moya babi mabazate. Ça fait maintenant un mois omoni. Moya bale aizate il fallait baluka boato basobeli bango bilo bakay ko pesa bango kuna. Donc musala ba osala yango wana. Donc po babi mabayo za biloko. Ah il fallait ba même bango na boîte. Moi ce qu'on omoni zo boato to tambola nanu tsili boso ko matala. Bato bazali bana mboka batala réalité ya Kishasa ndenge bato ba vivre na ministre. OK. Mais au conseil bato bazali bana ni so balingi baso mandesi le pas mokoto. Sko eloko nazo senga tout da omoni ka mabeza ya bakonzi na biso. Ministre ya foncière ndemo ya urbanisme foncière ebi koto eza côté depuis na série ya Mobutu ba pekisa koto koteka ba mapango. Mais omoni ka bakamina biso bazo somba ba mapango koto. So tali bakonzi pe mususu baza na bakati ya. So tali na ngambo kuna omoni déjà ndako wana eza ekomi déjà ko sala ba fissure ebukani déjà. Omoni mais comment est-ce que mayo aussi les bantu bazongi na bango l'état azana makoki ya kobenga na bantu ya tikeli terrain net. Pour na bantu ba ko omoni o eza bureau ya la police eza pemenya. Voilà tout ça maman no monte maman zana MK. Merci beaucoup ndeko na ngai. OK. Bonjour. Comment na nga maman Hélène Elando. Maman Hélène Elando. Maman fani na quartier. Donc na botami papa na biso sombi lupango. Awa. Nyonso tout na boti bana na nga 5. 4 garçons. Fille moko. OK. Nyonso na vandaka en tout cas to vandaka et pas na biso. Na zate ke na locataire o te bobo na se pas na biso. Combien d'années? Banda en tout cas to bumeli. Mais banda makambo ti papa na biso koti mabele maman na biso koti mabele. To tikala yiko mona mambo te. OK. Mais to yeko comprendre te oyo événement to zina na biso pona to zana kati ya Hule. Koto eza rivière, koto pe rivière. Et yaka nango eye ti ezongi nango mais ya oyo ya motu ya oyo donc nazo zanga ta ndenge ya ko lobelela ngo to ya ko peselela ngo kombo c'est que eza mabongisi ya nzambe mais na nyonso wana ndenge neti ngana za boy depuis le 19 décembre to fêter to sali eloko te depuis to zinda
chance moi ndako yango étage papa sala le premier niveau deuxième niveau premier niveau ezindi na ba locataire bazalaki na C donc toza perdant ya tout neti bana batanga na école bazotanga lisute moi commerce nazako sala lisusu te ti ko bunda ka ekibo mama tina bimi lisusu awa na bandi kolamba moi malewa pona na sunga ba ndenge naza boy donc tout eza par terre na kolala tomoni bato kuna mabanda kwa bato oyo baza kuna eza bana nanga OK tozo vivre na sens nini boatu bato ya mawa lokola bamoni ndenge tozindi boato yaka soki ekotisi biso neti naza na bana nanga misato toza na bango awa na journée moko efi bobebisa 6000 francs ezwi bino awa ti ekomisi bino ya 3000 francs ntango ekozongisa bino na poko abokende kolala 3000 francs sikoyo remarke wana bana classe bana bazotanga lisu te biloko tout eza ya kobeba basaki biloko tout neti ngai ndenge tomoni bato kuna mabanda kwa bato oyo baza kuna eza bana nanga OK tozo vivre na sens nini boatu bato ya mawa lokola bamoni ndenge tozindi boato yaka soki ekotisi biso neti naza na bana nanga misato toza na bango awa na journée moko efi bobebisa 6000 francs naza bo nyonso nakomaka monde na oteka boye nasomi mo elamba tombola na lati na lambi nyonso to récupéra eloko te soki nakosi eza nzambe nde azoyeba nyonso tout naza perdant boatu ntango ezalaka oya te major azwinga nalali awa libanda 3 jours mpona boatu ezoya te okota boye ndenge nini nalali ya 3 jours ti boato ebandi mpe koya ti omoni tozokende tozokota na bana tozobima na bana donc nyonso ya kokondane président de la république eza te nyonso ya kokondane moto eza te eza tozokondane bakondanaka mpe nzambe te donc eza mabongisi ya nzambe toyebi te o nini ye atalisi biso. Mais le gouvernement paye kotala bino atate maman. Donc depuis le 19, tout le monde a tamboté. Wana kutu ba député bazotambola nanu. Tout le monde a tamboté. À part major à la police, pour na toza pembeni, to vota kiko maman. À part major ndayaka ayebi ke nazawa nazindi yango moko soka yebutu soka kutinga te ayebi ke nakoti. Soka kutinga seke alobia seke lelo moya kota boyesa te na lala kalibanda. Combien de basolo bangungi suivi ezate tam so bozomona nga boye sanzambe nazobatela nga mais ebongo sima ya lobi nini kasi ko singa na ba konti na ba condition nyonso nasengi kaka bango moko bayeba pona mwana nyonso alelaki papa soka akokite yango tolobi na kondane mutu te oyo aza na motema ya mawa ya kosunga ke mama ata mwa studio ke nena nu vanda tima ekokauka alozongi na bana esapeka lisalisi na kondane mutu te na kondane pe ote lokola bayaki te na mukili ezate mutu nyonso efasunga yo tamusu mutu yozo kanisanga na olela boye tamusu président de la république na osunganga tamusu kingani nda osunganga mais yo pe tamusu na ndenge yo moni boye okoko ya posungo le bi mama zwana nunda ko ata garantie ya 3 mois soki ma ekiti okoyeba ndenge ya kozunga nazala mingi ya koloba te mais nde bon mona boye vous êtes sûr que ekoma yo ekita siko ekokita ti ba 4e mois ba avril. Oh là là 4e mois ba avril mbula ya makasi boto yebi te eza nzambe tokondane mutu te mais eza nzambe ya mingi yango. Merci beaucoup. Merci vraiment. MK tozwa boato moko azobanga boato etambusa biso. Na moni mutu Combien 500 C'est oh bien. T'as là, 4 personnes, hein 2000 francs. T'as là, mi balé ba koti kuna, mi balé ba kota abiso to kota kuna. Voilà. Même comme ça, kota kuna. Jack, bino matela.
Zanga na matana singa. To pusana, to leka. Ngana fana na MK fana. MK fana wana teleki mulai makasi. Ngana préféré ya mulai. Deka MK fana da. Tena fanda. Fanda tawa. Ndeko, umeli umeli ya inondation ngo Ah. Non c'est belle côté mbongo Côté mbongo de sunga te monete umeli ya wana sunga ba mama. MK, on a besoin de kilo Bakabona apuna chance. Mama yako leka kasi yako leka. Saka biso to pusana Mais failli to kenda raté. Cheba to pusana. Pompe ne dindi ko sasa. Laisse col et dindi Pon wana pena ne tana ndenge. Bakata kwa Oh là. Il faut pas kata courant koto. Kola sali perte. Oh là. Le coton. Et à mozindo Mozindo ko. Vraiment mozindo. Tala nzete ndenge zo dinda. Tala nzete tala. Là. Papa, biso toyaki kosala mosala, toyaki kotala bato te. Tala boîte ya tomati boîte en plein Kinshasa. Voilà, très chers amis, fidèles internautes de la télévision. Quand on est Sabino, tu auras toujours pour le information. Tu as la basket dans la PMB. Moi, écoute, yo, écoute na sapat. MK, yo, écoute, MK, va devoir la biso mon réalité. Va devoir ta biso mon réalité. C'est la réalité. Vraiment. Vraiment. Makambo eza ta biso tozonga na boîte oyo eza monene oyo eza boîte ya tozonga na boîte ya wana mpe ketambwisa biso tiki ya boy okokoza biso ya bitana biso Toi ça 50. Mais ils indient. Parce que aussi la toi aussi la té. Vraiment. Et comment il va faire dans les limons? Bah faire dans les limons. J'ai gros plat Oh là là là. Est-ce que tu vas qui ezali na ndeni? Tango ezo bande mukie to kopana idaki mambo ebandi. To kopana idaki mambo ebandi ne to bat bamda ko kibimisaka biloko o esengi aza na mbonga garantie akei. O azangi mbonga garantie amate ba voisin ya étage. Tango ba étage yango pe ezo continuer ka ma ezo mataka ale bande kona e ba bimisi ba o bazanga ki ba mbongo. Kolo ponga tikali. Bambo me ba bot e kodisi bango na pourquoi ebimisi bango kaka bongo ti suka nango ba mo nzela ya kotela ngo changer mambo e changer ka chaque jour nde ba bibango nyeso de yaki mba mote ba ne we muke mba mote là il y a tout le monde a da côté lié c'est na pe ya na milongo déjà ouais débordement est-ce qu'il y a fleuve ton délire océan eza océan
océan nde moto esali ba événement oyo océan na équateur eza changement ya climat climat ndenge changeaka chaque année bon eza mama nzambe changement ya climat donc ndenge baloba na ba géographie totanga ba classe donc à partir ya océan na équateur changement ya climat changeaki température elekai trop nde mone e bouger ba donc to baka ba nuage likolo nde changement esami kuna mbula mo beta pamba pamba à partir ba mbula ezobeta trop wana mai na bango zoya kokotela nde biso awa ntango akena océan kokite océan atindiki fleuve na biso awa fleuve na biso awa atindiki ba mai na biso ba rivière amike ba poche oyo nyonso eza ba poche ya ebale soki ebale akoki te atindika ba mai ya mbinza mai ya lukunga bon depuis ntango mobutu bato bazalaka deja awa awa ezalaka chemin ya bato bamotard bamotocross bazosala baentraînement na bango bamoto omona azwi moto na ye bazosala bacourse ya komeka bamoto awa wana bandako ezalaka aveni nde ezalaki mpona kosala bacourse ntango banosala bacourse wana leta ye komona ke basystème oyo ya bamai ezokotelaka bato apesa bambongo quartier ya ngambo quartier ya ngambo molokai oyo molokai apesa bambongo balongwa bazwaka bambongo kala moma lelo te wana ntango mosusu mosusu biso bana mike apesa bambongo na wana ntango mobutu azwi pouvoir sika vraiment bapesa bambongo oki apesa bango deux fois tozoka me balongwa bayoka te baotaka natika lopango na mbongo te nde sikoyo omoni ti lelo oyo événement mai ezozwa kaka toujours bapoche nango bon baseri mo boya ndeki mbuta na nini na époque ya Kabila petit nani ayaka awa andeki mbuta bayaka yaka bon ndeka eza baloba na mikoka nde bino boloba boye bakende solution te oyo ngai namoni kaka changement moke basala mpona awa mpo oyo ya sekatenaire oyo ezalaka te ntango basali mpo sekatenaire nde bambula ekomai omonaki mwa calme ekotaka mais ntango sikoyo océan bani makambo na ye ya kotindika fleuve nde omoi baévénement oyo ezongeli biso bo donc to bakaka mpo na ngai eza kaka mama nzambe changement ya mama nzambe motu moya kata yango akanga yango eza te dans le sens wa oyo eza bapoche ya fleuve soki leta aza ma na mbongo ebele akopesa bafamille oyo bon eza mpasi mpo na nini eza na moto mosusu atonga ndako na ye asomba lopango na moins cher atongi ndako ezwi valeur makasi alipaye par exemple neti $100,000 so leta apesa neti 20,000 ya kolinga aolinga te donc leta mpo azongisa bambongo awa ekokoma ndeke oye na lupango oyo awa osala dépense ya combien bapesi yo awa osala ya combien bapesi yo eza na miso oyo bakokosa kaka bazali vraiment oh là là kolekela bino image tozalaka toujours mpona kotala bino donc koto oyo nyonso tu ejaka na ngila nyonso tu koto oyo mai na mai bato bakimi batiki bandako bandako tu eza polele omona pena ke tala ndeti ndako wana etikali quelques centimètres ekoma ntina batole bandeko bayebisi biso bamai oyo ezipaki na batole otu de bandako tu eza bandako mona te sauf wana eza betage tosalaka na gouvernement ameka mpe quand même kolukela bandeko oyo bafandaka solution s'il faut kopesa bango mwa ndamu ndenge bahabita quartier ya balobi mpona bandeko mosusu bazonga awa te normalement esika oyo eza esika bato bakozonga te eza esika oyo ifo etikala kaka boye polele boye bato bafandaka te tokaki mama moko kuna alobaki abi eza esika bato bakofanda te normalement fo ezala polele bino bato bosalaka libanda ya mboka eza esika kosomba lopango te conseil gratuit en tout cas toyaki ya juste toyokaki yango makele elekaki trop na matoi yango tongaki tovivre topusana pembeni biso na kata nojuka télévision kande esala bino tosalela bino toujours mosala bino bato bozali bana mboka bomona niveau mboka eza koévoluer merci beaucoup Jean Kanangela. boye eza juste ezelaka au Congo so touti boye kaye Grèce izino ebuka mabanga kaye Grèce yango Burkina kaye Grèce entrée ya Karo Congo église à Branham na quoi église à Branham
tokoti yango yango tokende siko Karo Congo. Karo Congo tina fleuve. Fleuve ezaka so temi ozomona Bel Air na mwana Brazzaville. Voilà. Place wana Bel Air wana ebuka ina seli yango. O ba otonomela ba secret donc ebuka ina sena. Toleka. Check kanangi là on y va. Mai liboso côté là nga ekutana na kati na sota na bima na fenêtre ya na plan tol na tol wana siko kuna quartier ya moloka nde yango esuki awa esuki koto moni ndaka bleu eza tinel moza na carte tol wana na miro to nzela moza na kiti la police ka moloka esuki wana voilà siko to mai a raté o ezara venu parce que babimelaka soki mai eza te tokitana ana se totambola na siawa eza venu normal eza venu mais normal mai ya mokie eza nango ekitana mokie même pani panzawa ezaka mai tokendaka ti wenze tozongaka mpe kuna na ndenge ya moto awa toyaka ngo na ndenge ya kati ya quartier makolo oyo euti secrétaire yango mai ya secrétaire mpo nango kuna euti mo oyo ekoti oyo ndeke molokai la police ya pompage nyonso ti kuna omoi nde eliami nyonso etikaki kaka partir nyonso ke na mai nde toza boye fleuve omoni wana nga zamba wana oyo ekaboli biso na Brazzaville yango wana Brazzaville ye wana ya koyiba na ndenge oyo yayebi omoni na ndenge ase kuna pont oyo ebukani kasi pont wana ya ntango Kabila le père asalaka pont ntango azwa pouvoir pont asalaka yango wana apesa banyamo mbongo baingénieur lokuta miyibi basalelaki na batio ya pompe basali pont na ndenge mo batio lwenge ya letio mosusu elili ekenda na mai oyo etikala yango wana bon oza na CPA so oza na CPA mpo kende zamba kiuli oyo engesi banga batonga bamaison minene na kati baflat bahotel bato bayaka opema baministre bapaya sikoyo ebukana puissance ya mai elekaki bapont wana na makasi alebuka parti ya roto oyo ndambo etikala yango wana ndozomona pont wana ngambo wana zamba kiudi après Brazzaville mais boye bato to bamapango to ya si photo bato za na kati ya mai na kati nde eza boye oyo eza da donc voisin mai so mai oyo ekauki ekiti kuna awa na si totambolaka otambola na se ok totambola mpo kebo eti bamimoza mpe voilà en tout cas bamama na biso ya koto oyo batraversaka makolo makati atamboli awa ake mpe na ngambu asomi bilanga eza kuna ozomona te ndenge ezosala bambonge koto ezosala tour bato moko bamekaki awa bato moko bamekaki kozwa mai mabanga peme pembena na bwatu moko atiolaki moko atiolaki mai bezolinga tour eza na mabe